congodialogue.com. www.congomasolo congosolola.com. Kitoko Bobby Ronaldinho le King is back. Bolandaka mingi Congo Dialogue Francine Ngembe mission www.congodialogue. Mamba Sikadi. Voilà, bandeko balandi ya émission Betali Solo, émission Italimaka na Congo Dialogue, partout dans le monde entier. Émission Betali Solo, et puis ça me répond donc moi na musana bino Sam Malebo. Émission et embaraka ba musicien te ba comédien te et amakamut nyonso pour monde ke lelo naza ndenge mususu naza show te ne naza na ba musicien donc so naza calme boy seke po naza na mutu moko boye oyo boko découvrir ba ope ba yebi pe boko mona ye yango avant to ko tanaka ta sujet non peut nous merci na ye moko de coordonnatrice ya Congo Dialogue madame Francine Ngembe, équipe technique les cordons des King Trésor, ingénieur fils Nzadi et moko na caméra ezali bongo Mira. Donc lelo to aki kota la mama Clarisse ya Musangi azali mosala nzambe ndenge za toki retraite mama kena vision amona ki miso nzambe aza message oyo Jésus ayebisa ki aya ko panja sango oyo akozona ndenge mabe ye mo akozona ndenge mabe o pa ko yambango akoyambango donc to betelo lisolo ya va dire au monde que je suis réel, donc Jésus est réel. Yango, nazo pesa maman beauté, maman Clarisse, bonjour. Bonjour, papa Sam. Maman Clarisse, le hôtel on a bureau na yo, to betali solo, il y a vision. Oui, les solo la vision, ils ont un message clé, ou ils ont un kati. Message en le bien était va dire au monde Jésus-Christ est réel. On a des messages n'abso clés aux autres temps partout pour nous connaître ça mokilike Yesu Masia azali solo. OK. Donc là c'est que bon déjà maman za kitoko déjà azavi alobaka bien. Boza la penza boza pe ba chaîne na binoté to betali solo oyo bo comprendre boza la calme bo yo ka maman a expliquer biso. Maman Clarisse nazongilona no. Au monde qui Jésus ndengeni okuta ki retraite okuta ki mabondeli na ndako na église tout ça ki ndengeni en tout cas eza question moko malamu oyo batubele batunaka par curiosité batuniso banga koyeba ezalaki tozalaki na kat na mabondeli tozalaki na kat na retraite tozo sambela na tongo to la mukaki na ba 6 heures to bandi prière nde na yoki na bimi na kat na nzoto yo na yoki d'abord maboko mibale simbinga efuka msinga po eza histoire mulai na bandi tokolobelango na ye na bimi na nzoto na mondenge nzoto na ngai etikali lokole lamba moni manto elamba ya mwindu etikali na se na bandi pe komata na mati pe na vitesse moko donc distance ya terre na ciel ekomi mokuse po na mataki na vitesse moko makasi na moni ciel aliboso efongwami ciel mibale efongwami ya misa tutango efongwami na moni porte na telemi na porte wana. Maman Clarisse, donc oza dans liboso ya caméra et puis émission Betali Solo Italie na Congo Dialogue mon kilimo mabalanda kango chaque jour. Oza mo mosala nzambe. Wa mosala nzambe lelo basala nzambe ba koma ko créer biloko po ba succès, ba koma ko créer makambo po kaka baza suivi na monde entier na mboka na yo pota musu do omona ko yebanité. Micro eza lelo Betali Solo eza émission Betali Solo yo moko betana no histoire ngo penza bien o expliquer message ngo ezala kinini oyo Jésus a bisa ki oyo bisa biso ba païen biso non tondemelete keye aza réel donc caméra izotala yo liboso na répondre nanu na préoccupation na yo nazolo bapo na nazwa succès te po moto apesa la succès za nango Yesu Masia na nzela le lobanaye parce que na Josué kuna bibelo bi soki o méditer le mukanda na nzambe butu pe mo nzamba opesa o succès na makambo yozo sa ozo sala alors tozo sala ngo pona succès te tozo sala ngo po ezali recommandation de la part de Dieu yango nde tozo sala ngo tozo linga message na biso et atteindre batu nyonso po ete solo ba oyo bazana kat na difficulté
facilité bayeba na ko saisir opportunité oyo ba oyo baza ya kondima te bayeba ki solo Jésus-Christ est réel ba oyo bazo cancel ko ezama seki bayeba na ko se ressaisir ba comprendre que makambo ezama seki te ezama makambo ya solo pourtant unza bazo permettre mutu abima na nzoto oyo akende na lola amona makambo oye makambo e bombami et pesi batunyo occasion ya komona te je pense que ezali masekité. Alors pour la petite histoire na peut-être sur combien de minutes pour na yeba nako pour beta histoire na pesio 10 minutes na pesio 10 minutes tala penza caméra expliquer no biso non plutôt yeba izala kinde elekela ki comment pour tika ki mokili o mataki elekela ki yo ndenge nini to comprendre pe to yoka. Ok, na 10 minutes na yebi kezali pratiquement impossible pour to silisa mais to kozwa kaka ta ba grande ligne to kozongela bino lisusu sima to kosala système ya to ne kenanga ba partie ba volume ndambo to kosisa mais to pesa bino ka idée bande ko to zaki na kati ya prière nde na lobaki tozo yemba nzembo na bosa na rate tozo yemba nzembo ya Yesu ni wangu wa uzima wa milele Yesu ni wangu tant tozo yemba nzembo wana na yoki maboko mibale ya minene esimbi ngai awa na mapeka maboko wana e influencer ngai na fukama et tangu na fukami bien aimé na moni liboso na nga bacheli ngai écran bachelinga écran na bantu ko mona film ya vie na ngai na bantu mona nde na bantu tamsa vie na nga na désordre na ko bomba te na ko loba ngata on ayeba kina nzambe te na menaki vie na nga lo lenge nga moko na sepelaki na kat na ambiance na kat na ba boîte de nuit na kat na makamunyo so ko sepelisa bomo ina ngai na menaki yango parce que Christ azalaki Seigneur tepe sauveur te na kat na vie na ngai. Alors na bantu mona film nyonso ya vie na nga wana bandeko na kat na film wana nga na fukami bachelinga écran tant on a zo mona film wana kati na ngai seka nazalaki bien aimé nazali ko donc nazo regretter mais avant na continuer na expliquer batunde na banda ko mona makamini na banda ko mona na kati na écran na oyo na fukami na lobana nu avant retraite. Avant retraite bien aimé na nikoloba soki nzamba sa poni yo nzamba zo benga yo ata ozo kima akola kisoka ki aza nzambe le maître des temps et des circonstances. Toyokana kina bande komoko tokota retraite ensemble. Tolobi biso toza ba jeune mais tozo sambela te pona nini. Alors tozui likanisi kokota retraite. Na veille nango nga sikoyo na banzo boya na lobi na kokota retraite te parce que le kwa nazaki mannequin nazota la ba avantage nazaki nango ta on kokota na makambo ba mode. Non mannequin pena mannequin. Ah vraiment maman zaki mannequin. Bon toka histoire on to continuer na histoire ngo. Nazaki mannequin to banosa ba promo ya ba biloko et tout to bano défilé bon wana penande na yeli yango siko te parce que na koma ngai mannequin ya Yesu Masia na koma ko sepena nga ko lobela na tina na Yesu Masia. Alors de comment ko trouver nga pour ko rappeler ngai retraite nepse na bina ko kota retraite na binoté parce que nazo réfléchir mi temps na bando sambela bino bondo contrôler vie na ngai na dina za na ngai libre na dina ko kota na makambo ya ba prière te parce que bino bokoma ko landela vie nanga nangina yebisa yo ndeko donc olinga prière na vie na hote banda ko linga hote na banda ko kimango alors bien que nazoka interpellation nzambe na vie nanga mais nazo kima yango ya ona no ba bino bat bozolanda biso bino bozolanda nga na tango oyo nangina yebisa kaka boy ba kima ka nzambe te nzambe soka sa pointe du doigt akoeba na kolando ti akokoma na oti na suka ngape koma kindengo na banda ko linga te nazo kima mais nzambe ko memanga na point moko oyo moyena sa su non retour ezala kité les problèmes en ezala kinini pour mango nazo soka ba grand ligne pour ba basi ba nga ba comprendre que na sauter ba makambo msusu alors e ko sala ke na butu wana oyo to kota retraite na lali kutute na fandi na mbetu na linga bigudi alors mukolango curieusement na famille na biso tozola la nokite même mukolango batu nyonso balala ki na tikala ekanga moko na koti na linga bigudi na moni plutôt na yoki nanu liboso mupepe moko essoufflé makasi na chambre na biso et puis mupepe on ezalaki accompagné d'une voix audible de Dieu mungongo wane banzo benganga na kombo na ngai mungongo ne lebila ngai Clarisse tu dois me servir moi l'Éternel Dieu des armées bien aimé yango banzo ba Clarisse tu dois me servir lokola kake nango ezolo bandenge wana nazokoya na se na bandi ko panza biloko na chambre seka nazalaki nangina yebisa onde koyo zolanda ngai nzamba ayebio na kombo na yo po ete ngai pe nzamba benga ki ngai na
kombo nanga na koka kondima te ke nzamba koka kobenga na kombo nanga mabenga na kombo nanga yango la ngina ebisa yo oza na valeur na misu na nzambe ndongo zawana ozala mulayo ozala mukuse pembe mutumwi oza na valeur na misu na nzambe bien aimé Dieu te considère et tant azo benga Clarisse tu dois me servir moi l'Éternel Dieu des armées nga nazolo ba non je ne veux pas bien aimé nazo boya mungongo makasi lokola kake nga nazo boya na lobi non je ne veux pas mungongo nanga tu dois me servir Clarisse tu dois me servir Clarisse moi l'Éternel Dieu des armées plutôt nga nabi non je ne veux pas et tangu nga nazo boya bandeko na banzo mona film ya vie na ngai nangina yebisa bino bandeko c'est sérieux naza sérieuse ndenge nazo lobawa nos vies sont filmées makamisi tozo sana sena moya ezali filmé na banzo mona ndenge nazaki mwana muke nazo tambola nazo meka ko tambola nazo mona ndenge na bandako yiba mbongo na saki ya mama nazo mona ndenge na bandaki mobulu neso nazaki pe fi mona bandako bunda makasi nazo beta ba match nazo mata banzete nangi makamlo kola naki lokola un garçon raté mais au moins na bongo te au moins na tiki au moins atiki ozako beta balo zo bunda yeso sala musala yeso sala musala buka longola ba force nyoso on ezala ki pour moi si peut faut la moi tendresse c'est ceux qui peut ba force et qui makasi ça ne va pas yeso buka nyoso la alors que na moni babilo ko nyoso wana bien aimé tangu nazo mona film ya vie na ngai moko kati na ngai na komaki inquiète na kati ya vision isokei tozo mona au moins on va filmer wana nanu na keite wana zana na scène na mokilia nazo mona siko na écran lokola batielinga écran liboso na chambre écran ya munene nazo mona lokola na film alors tangu nga nazo mona ngo ndesiko tangu nga nazo na komi enquête nazo tala ndesiko na moni image wana ya film ya vie nanga elongwe sikoyo ekomi na moni Jésus-Christ na Gethsemane na moni na Gethsemane na place ya mitoki na moni makila ezobima ye azaki akofukama alobi père si cela est possible écarte devant moi ce calvaire toutefois que ta volonté soit faite et non la mienne tangu ya lobi ndenge wana papa longola pasio liboso na kasi mokano na ngai tende mokano nawe kokisama mais metango na moni ngape prière wana etouché ngai ngape na ye ko répondre na lobi père que ta volonté soit faite et non la mienne je suis ta servante je vais bien te servir wana nde na bandaki lisolo ngai na nzambe tangu na tali bandeko e bandaki na ba 23h mungongo wana esili kolo bana mupepe wana ekisili ko souffler na chambre à partir ba 4h aux environs 4h30 alors ezwa kitan mulai bien aimé nzamba salinga mawa na bande ko boya mais na kat na mawa na ye ayebika ko convaincre nga na nzela molimo santo a récupérer nga yango na lobana yo makambo nzambe za makambo na solo Jésus-Christ est réel tant monsieur zo makambo ne soti na ba légèreté ngine biso il est grand temps bible le bit nzamba zo toke na porte ya motema na yo alobi fongolela yo na apocalypse ce qui yo lié à kokota pe akofanda na kati na bomo ino bino mbale boko yeba na kosupe sika moko yango wana yo ozolandanga ozoyo kanga tinangina yebisa ondeko prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. C'est pas pour rien à permettre la révélation à ma kasiboye ngainde konayo na mona yango pena yoka pona ya koyebisa yo makambo oyo. Et tant on a eu décision dans le but que ta volonté soit faite et non la mienne, mbala moko mungongo wana etiki ko souffler, mbala moko pe mpepane ba no souffler na chambre etiki ko souffler. Ba témoignage toto pe sango to salango na kat na CD oyo yo na bandi papa journaliste a repéré maman tozoko na sila wa mira zo biso na bi ke l'autre betel sur ma Clarisse to ko ta na mara DVD ma Clarisse le l'autre betel solo nanu pour na bi ke Emi Mwika dans Azolanda biso émission oyo papa Blanchard Sambuila la pesi mbotesko zali bana mikila poto na pesi Christelle Mbwaka Chambote Belé na pesi baninga na nyoso o bayebinga na ope bayebinga te bana poto bakomola na bebele te na bakombote mama Clarisse olongwa ki na poso do tango ki do omona ki longa Jésus omona ki epenzo kutepena na yo omona ki donc imagination omona ki ndenge nini omona ki azaki ndenge nini donc Jésus a pembe a mwindo omona ki ndenge nini pona bike ba de belé ba kota doute na lisolo oyo expliquez nous bato baye ba omona ki Jésus ndenge nini olongwa na poso mati ngana zo kumisa nzambe pona question exact question mo malamu
moto akobeta doute aza moto epi makambo nzambe te et puis aza alingi na epeka akobeta doute parce que mokili lingi na ka polémique mais moto aza posé ce qui a landinga à comprendre que makambo na le besoin makambo d'abord Saint-Esprit a convaincre de deux tant ko mona ngope ba référence na Bible arloba ke makambo eza solo et de trois naza moto de nature na mesana koloba biloba lobate na banga kanzambe na lingaka koloba likambo ndenge nzambe ala kisingaye ya solo tant on a bimi na nzoto na lobi na komona kisiela liboso et fongwami si na mibale fongwami ya misatu na telemi na porte tant on a telemi porte ngo ezalaki moi mokie bandeko mukana na nzambe zoba na Matthieu 11 verset 12 car le royaume des cieux est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent bien aimé bokondi na lola ezali pona ba violent il faut to telema bien aimé mais na nzela na nzambe za na ba principe eza na kati la sanctification ba principe eza la kati eza na kati l'obéissance à la parole ba principe ezali osengeli totosa kiangwana ndekolanga na yebisa yo tango na telemi na porte zo na parti wana porte na oya sambrouiller tango na telemi na porte na moni porte ngeza ki munene mingi te pnei porte munene mingi te mais siko na kati zalaki ville moko munene ville moko ki toko bien aimé batongi yango na ba pierre précieuse sikoyo eloko comme c'est wana lola na comment le bien natina na lola 3e ciel batongi na ba pierre précieuse bien aimé c'est du jamais vu na kokai ko imaginer mboka kitoko mais kitoko ya niveau wana te ata New York ngala bando kanisa New York eza fin mais ekoki côté ata Dubai na kola lelo ndenge za mboka lumière ekoki côté na Nouvelle Jérusalem te parce que là batongi yango na ba pierre précieuse bien aimé et na ba construction moko du jamais vu ye moko architecte ya lola ye moko nzambe na biso ndi mutu ayebi na kosala ngo na lolenge ya sepela po ete ebimisa beauté na éclat makasi et siko tant on a telemi na zotala mboka na moni escalier moko or liboso nanga ya or bien aimé soko tali na escalier na ozo mimona siko na tanga na zo contempler na moni mutu moko azo kita bo permettre ngana benga na mutu moko mais en réalité boko yiba soki aza nani na moni mutu moko azo kita na escalier bien aimé azala ki mbinga ya kosakana te na benga ka les géants des géants soki na za ba problème ta na lobaka na baka yo nde ngambe na ngai kota likambo nanga azo kita bien aimé na place ya mutu na moni mutu te na moni longité na zo ma ben tesel ya moto ezobima na place ya misu ezali ben tese na misu alors tant aux autres talebo il est transparent donc aux autres lokola vert ya pembe mon hiver aux autres talabo aux moni transparent lokola mulangi moni transparent alati robe moko ya pembe ya fin lin bien aimé alati na loketu na ye alati ceinture ya or na loketu na ye et puis na makolo azaki na ba sandales ya cuir nyonso ezalaki or mira zonga na mama ba tala pardon zwane na ngato so na mama penzabo donc nyonso epane ezalaki or na mboka wana ezali mboka batongi yango na ba pierre précieuse landanga bien na ba pierre précieuse mais o e domina ki ezalaki or siko ye moko azalaki aotambola na milinga na modon omoni na kati ya moto na kati ya milinga siko na longi na ye na moni longi nete na moni ben tesela moto moni mo ndenge bimaka ndenge ngala makasi ndenge ezalaki siko azalaki tellement géant et tango azo tambola azalaki na démarche moko rassurant et puis azo tambola na kati on dirait obima na kati ya moto na milinga azobima et azo kite escalier tangu ya bandi ko kite escalier tangu ngana moni parce que ngaza ki na porte tatu na moni na koka ko kanga motema te bien aimé ko kutana na Seigneur de gloire te ko kanga motema na gangi na lebi voici l'agneau de Dieu le Seigneur des seigneurs le roi des rois bien aimé rabakata koto bien aimé na moni dans sa gloire azo kita et azaki na démarche moko rassurant. Vous voyez pourquoi c'est une démarche rassurant? Parce que lui-même il est conscient. Il dit que c'est lui le vainqueur de Golgotha. Niende alonga na Golgotha. Bien aimé ba passe na yo na yangai. Yesu masi ya memaki yango na Golgotha. Lelo yo ba hérésie comme blek mpona koloba ke nzambe ya batu mwindo na ya ba mindele. Bien aimé wana za ba distraction na kota na détail na ngote. Mais na lo bakaka oyo ngai na moni ta mususu eko zali pamboli pona tina na yo ndeko na ngai. Aza conscient que yende le vainqueur.
na Golgotha memaki ba maladie na yo, na Golgotha memaki ba passe na yo. Yaka tika na biso sur likamoko. Il s'est fait pauvre pour na ko enrichir biso na Golgotha. La malédiction o ezalaki likolo na yo, na likolo na nga, etombaki likolo na ye po eteto bomoy. Asopaki makilani makile tangaki po eba na ko justifier biso, eba na ko sanctifier biso, to koma ya solo ba petolami. Bien aimé, musale sala na Golgotha. Kuna nde ayebaki na ko anéantir puissance nyonso ya monde à ténèbres, ayebaki na ko livrer bango spectacle et puis ayebaki na ko pesa biso elonga. OK. Vraiment émission Betali Solo yangoyo, émission Betali Solo. To betare so ba musicien te, oza pasteur, oza prophète, nebi ke bozo lande belé, bozo landa, boze belé. Maman Clarisse, notre n'aura question moi à 30 secondes. Est-ce que na message oyo oza sir o kwa ko gagner ba âme na mokili ase? Bon, ngande muna gagner ba âme te, Saint-Esprit mta ko sala mosala ko gagner ba âme. Et puis na yebike e ko zana ba amo de gens ba sabongisi ba ko saisir message oyo. Parce que tozaka na ba to ke na betape na betape. Leto ko na ba profondeur ba to ba mona ndenge nini ba détail mususu na mona ki na lola ndenge to tambla ki na Seigneur Jésus nyonso wana avec le temps eza to bandi mission non. Donc ba détail ezali belé o to ko développer pe mituna pe to ko fongola pe moment moko boya ba mituna oyo to ko bando répondre batou na souci kaka moko to ba na ko sala évangélisation kombo na Yesu Masia etombo mabiso batu to kita et puis ko yebisa mokilike Jésus-Christ est réel. Voilà, et ça les mananine pardon. Oui, ezali vision et umeli déjà salami na 1991. Donc ezali ma solo te ya bla 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 bla. To ya moto afandi ak na raisonner non na ngolu na nzambe na sali pe mo ba déplacement pour na tina na témoignage oyoyo pe to bike bato ba kolanda so ba kozana besoin pe ya ko ba na ko inviter biso pour la to ya sur place ko pesa bango ango en tout cas ekozaka lipamboli mais ko signaler biso bien avant pour na ko planifier. Voilà. Donc déjà dans la souka to chité na émission na biso maman Francine Ngembe na biso moté famille ya Musangi na poto Canada États-Unis na mokili dans famille na bebe na mbote belé famille Sambouila na bebe na mbote belé maman Clarisse donc to kene vers to chité ba DVD c'est bimaki point de vente izawapi ba DVD ya va dire au monde que Jésus-Christ est réel. Oui, na ye koya na saki mo déplacement moi muke na mboka na ye donc nazo nazo sous élan mais ce qui muto a besoin nango à contacter notre journaliste Sam a ko pesa binwango et puis ce besoin nango besoin de contacter ngai directement na 090 plus 243 pour mboka na biso plus oui merci 243 90 490 990 et puis 8 à la fin. Et donc 0 et 243 90 490 990 et puis 8 à la fin. Ceux qui ont besoin de contacter biso, contacter biso na numéro oyo et puis j'en profite pour repérer ça mbote nanga na pesi chéri nangai David Axelo. Papa David. Bambote mingi en tout cas nzambe apambola batunyo so ba Holanda biso famille ya Musangi na bosani binote na lingi bino mingi mama balenga nièce nzamba apambola bino en tout cas kimia eza na mboka na bino. Merci beaucoup Nebike bato balande biso ceux qui moni remarque donc numéro na biso ezali wana non profiter na pesa ka équipe technique et sala musala makasi na caméra tozaki na mira les cordons King Trésor ingénieur fils Ndadi maman Francine Ngembe merci na opportunité aux opérations pour tout ça émission qui toko boye maman Clarisse Azanaye ceux qui bozana bosenga na ye to bana koyamba ye po eza 1h30 donc Robert Ali Solo il y a vision oyo et aussi la raté il y a tellement le bibo et asuki non il y a pour une minute et émission tokokoba na pesi famille malebombote mon vieux Gelo Ngouti famille Oleko papa général Oleko na pesi ombote maman Henriette Oleko Yvette na Belgique na pesi no mbote Emi Mwika vrai chéri na biso Emi Mwika vraiment Maman Francine Ngembe, merci beaucoup Nabana Poto. Merci beaucoup Maman Clarisse de Pesambote, Tokamana. Au revoir. CongoDialogue.com. Il va le Francine Ngembe.
congodialogue.com.